na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venant McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Misala domi na libwa, molongo atuku misato na mitano. Kino mokapo atuku mibale, molongo atuku misato na mitano. Mokapo domi na libwa. Molongo atuku misato na mitano kino tuku mine na moko. Na botangi buku ya misala, batalisi biso ete, banso balandaki mateya ya Polo. Kasi bato basusu, bandimi boyambi ya sango elamu ya Yesu Kristo pe basusu baboyaki kondima. Ata soki Polo abundisamaki po ya bokabi sango elamu, akobi kaka na mosala wa ye pe akendeki mobembo ya misato po na kosangela sango elamu. Na yango akomi mikanda ya kolendisa biklesia biko botama oazia. Mokapo atuku mibale. Molongwa ya mbokino mibale. Na bandi botangi ya mokapo ya tuku na mibale. Sima ya mobulu mwango, Polo abengi bayekoli pe alendisi bango mitema. Apesi bango mbote ya bokabwani pe akei o Macedonia. Akatisi ekolo ena, alendisi bandeko na maloba maike pe akomi o mokili mwa ba Greki. Misala tuku mibale, molongwa ya mbokino ya mibale. Apostolo na mikanda wa ye atalisaki biso ete miye milekaki eye tokolobela yango sima. Toyebi ete apostolo akendeki kotambolela biklesia biso atongaka o Greki, o Korinti epai wapi afandaki sanza misato. Akomi kino o Iliri, o mboka ya Roma, oyo ekokani na Yugoslavia ya kala. Molongo ya misato. Nazokoba na botangi. Kuna umeli sanza isato. Tango alingi akwela o masuwa po ya kokende o Siria, Bayuda basangani likita. Po ya koboma ye, yango wana akani kozonga onzela ya Macedonia. Misala tuku mibale molongo ya misato. Otango Polo alingaki kolongwa Korinti po na kokende o Antiokia na Siri, Bayuda bakosala likita po baboma Polo okati ya masuwa pe babwaka ye na mai. Yango wana apostolo akokende lisusu te o Yerusaleme po ya Pasika pe akei na nzela ya makolo o Korinti na Filipi. Molongo amine kino motoba. Nazokoba na botangi. Baninga bakei na ye nzela yoko, Sopatros, mwana na Piro, moto wa Berea, Aristarko na Sekundo, bato ba Tesaloniki, Gayo, moto wa Derbe, Timoteo, Tisiko na Trofimo, bato ba Azia. Bango bakei liboso pe bazili biso o Troas. Kasi biso totiki Filipi bobele sima ya mikolo mia feti ya mapa mazangi nkisi. Tolandi nzela ya mai pe sima ya mikolo mitano to kuti bango o Troas kuna to fandi poso mobimba. Misala tuku mibale molongo ya mine kino motoba. Mokomi Luka azalaki moninga wa Polo, kasi atikali o Filipi otango apostolo akobaki na mobembo wa ye. Pe na sima bakutanaki elongo, mokomi alobeli yango te. Na yango bato ya biklesia ya Macedonia, Greki pe Azia basungi na mosolo bakristo ya Yerusaleme, yango batindaki Polo na bato ebele kokende kotika mosolo mwango. Pe mayele ya Polo ezalaki se kote ya sango elamu pe kotangisa bato ndenge
kokende kopanda sango elamu ya Yesu Kristo. Molongo ya sambo. Nazokoba na botangi. Mokolo sima ya sabato, tosangani po ya kobuka mapa. Awa Polo alingi kokende mokolo mwa sima a sololi na bango. A bendi lisololi ya ye kino kati ya butu. Misala 12 molongo ya sambo. Bakristo ya eklezia ya liboso bazalaki kosenga mokolo ya eyenga zambi ezalaki mokolo ya poso oyo Yesu asekwaki okati ya bakufi pe mokolo oyo amimoniseli omiso ya baposolo pe mokolo mwa sima ezalaki eyenga oyo Elimo Santu akitelaki baposolo otango ya mbotama ya eklezia. Ezalaki mokolo ya Pentekote. Likita oyo ebendamaki kino na butu zambi ezalaki mokolo ya suka azalaki asololaki na bandimi. Tina ya likita na bango ezalaki kobuka mapa elongo. Po na bakristu elakisaki kosala molulu enene ya liwa ya Yesu Kristu na kolia lipa pe komele vino. Molongwa mwambe kino libwa. Nazokoba na botangi. Minda mizalaki ebele oisika eye to sangani o mokili mwa ndako. Elenge mobali moko nkombo te Etiko afandi o pembeni ya lilinisa. Tango Polo azalaki ko umisa mateya, pongi ekangi ye makasi. Elali ye mpongi akoyi ose uto mokili mwa misato. Batomboli ye kasi asili akufi. Misala 12 molongo ya mwambe kino libwa. Ekomaki obutu bato balembaki kolanda pe molunge elekaki na yango elenge mobali moko Etiko akofanda pembeni na lininisa sima elali pongi akokweya ose pe monganga Luka akotombola ye kasi asilaki kokufa. Molongo ya 10 kino 12. Nazokoba na botangi. Polo akiti. Asungami pene na ye, atomboli ye na maboko. Alobi na bato. Bobanga te, azali na ino na bomoi. Azongi lisusu omokili mwa ndako. Abuki mapa pe alei mango. Asololi na ino mingi na bango te ntongosa na sima akei. Elenge mobale abiki bakei ko tika ye ondako yango esepelisi bato banso. Misala 12 molongo ya 10 kino 12. Likambo ya kokamwa po ya elenge mobali kombo wa ye Etiko oyo elakisi moto ya libaku malamu. Azalaki na libaku malamu ya kokufa liboso ya miso ya Polo oyo akosekwisa ye na kufa. Makomi oyo elingi ekokana na oyo apostolo Petelo asekwisaki mwasi moko nkombo Dorkasi. Maye malekaki elendisaki Polo na kokoba omosala mwaye kino ntongo. Molongo ya 13 kino 15. Nazokoba na botangi. Biso tolongwa liboso tokweli o masuwa po tokende o Asos. Kuna tolingaki kokamata Polo o masuwa. Ye moto alobaki na biso bongo po alingaki kokende onzela ya mokili. Awa akuti biso o Asos, tokamati ye o masuwa pe tokei o Mitilene. Tolongwi kuna o mokolo mwa sima pe tokomi pene na esanga Kios. Sima ya mokolo moko tokomi o esanga Samos pe sima ya mokolo moko lisusu tokomi o Milete. Misala 12 molongo ya 13 kino 15. Polo akotikala mwa moke o Troa pe atindaki bato baye o Asos oyo ezwami na ba kilometele 15 ya Troa. Awa akuti biso o Asos bakamati banso masuwa pe bakei o Mitilene. Balongwe kuna o mokolo mwa sima pe bakomi pene na esanga Kiose. Pe sima ya mokolo moko bakomaki o esanga Samos
ezalaki bizinga ya mai Ege na ngambo ya Turki. Lisanga azalaki kokende osudi na nzela ya Mediterane. Zambi bazalaki kokende o Palestine pe bakomi o milete osudi wese ya Azia. Molongo ya 17 kino 17. Nazokoba na botangi. Polo akanaki koseme o Efeze te, po ya kolekisa tango o Azia te. Alingi kokende mbangu po ete soko ekoki azala o Yerusaleme o mokolo mwa Pentekote. Uto milete, Polo atindi bato bakende kobenga bakolo ba eklezia ya Efeze. Misala 12 molongo ya 17 kino 17. Efeze ezalaki na bakilometele 5 o nordi ya Milete. Polo aboyaki kotelema o Efeze po ya kolekisa tango pamba po ete kuna afandaka mibu 3 elingi koloba ete ayebi bango pe akosenga na bakambi ba eklezia. Molongo ya 17 kino 21. Nazokoba na botangi. Ekomi bango epai ya ye alobi na bango: boyebi boni nazalaki kofanda ote ya bino uto mokolo nakomaki o Azia mbala ya yambo. Nasalelaki mokonzi se na bosawa, nalelaki mingi pe nayokaki mpasi. Zambi Bayuda bazalaki kokanela ngai. Na bombelaki bino likambo lioko te likokaki kobongela bino. Na sakolaki pe nateyaki bino obisika bato bakosanganaka pe ondako ya bino. Na bondelaki Bayuda na Bagreki te babongola mitema batosa Nzambe pe bayamba Yesu mokonzi wa biso. Misala 12 molongo ya 17 kino 21. Apostolo Polo asololi na bakonzi ba eklezia akotalisa bango manso malekaki otango akendeki koteya pe apesaki bango bandakisa oyo akutanaki nango. Azalaki na mpasi mingi uta abandaka mosala wa ye pe oyo Bayuda bakanelaki ye. Na yango azalaki na bolingo ya kopesa bango toli ya Nzambe. Molongo ya 22 kino 25. Nazokoba na botangi. Tala awa elimo akangi ngai nakokende o Yerusaleme. Nayebi te nini ekokwela ngai kuna. Nayebi bobele po yoko elimo santu akoyebisaka ngai o bingumba biso te. Minyololo pe minyoko mizali kozila ngai kuna. Kasi likambo te. Nazali kotala bomoi bwa ngai lokola eloko mpamba. Nasilisa bobele mosala mokonzi Yesu apesi ngai. Kosakola sango elamu ya bolingo bwa Nzambe. Naleki mboka bino pe nasangeli bokonzi bwa Nzambe. Sikawa nayebi te bokomono elongi ya ngai lisusu te. Misala 12 molongo ya 22 kino 25. Na molongo oyo Polo atalisi mokano ya sango elamu ya nguya ya Nzambe pe ya bozali na ye ose. Zambi ezalaki elikya ya elaka oyo Yawe apesaka na bana Israel pe alobeli na bondeko bwa kala. Mokonzi na mawa maye akopesa nzela ete bato baye bazali Bayuda te bandimela Yesu. Oyo elakisi bozwi ya libaku ya bomoi bwa seko pe kokota na bozali ya Kristo. Molongo ya 19 kino 27. Nazokoba na botangi. Yango wana nayebisi bino lelo, soko ote ya bino moto moko abungami ezali po ngai te. Zambi nasali maso po ya koyebisa bino mokano mobimba mwa Nzambe. Misala 12 molongo ya 27 kino 27. Polo akosala manso na koyebisa bango mokano mobimba ya Nzambe. Na yango akomi yoka ete asilisi mosala wa ye na bato ba Efeze. Molongo ya 21.
nakobi na botangi. Bino moko bomibatela pe botalaka etonga mobimba malamu. Elimo Santu aponi bino mokano bozala bayangeli po ya kokamba eklezia ya Nzambe. Ye moko asikoli yango na makila mwana. Misala 12 molongo 12 na mwambe. Sikawa Apolo akotala ndenge nini bakolo ba eklezia bakomibatela pe kubatela bibwele na bondeko bwakala bana Nzambe bazalaki lokola ba etonga. Awa bakolo ya eklezia babengaki bango ba episkopa ya lingomba. Ba Greki balobelaki mosala wa episkopa ezalaki kokengela bibwele ya mokonzi. Kasi Polo ye abengi eklezia ya Nzambe oyo etongamaki na mbeka ya Yesu o ekulusu. Yesu abengami mwana wa Nzambe, Zambi azali mwana wa ye. Azali moto wa mibale ya bato basato. Molongo ya 12 kino 31. Nazokoba na botangi. Awa nakokende nayebi te sima ya ngai nkoi koingela ote ya bino po ya kobebisa etonga. Ata ote ya bino bato bakobima. Baye bakoloba makambo malokuta pe bakomeka kobenda bayekoli po ete balanda bango. Yango wana bokengele pe bokundola o mitema te mbula isato mobimba butu moi na mai omiso na lembeki te ko palela moko wa bino to pe ko pamela moko wa bino. Misala 12 molongo 12 kino 31. Polo akebisaki lisanga ya bakristo ya ebandeli ete sima ye bandeko balokuta bae ba mibengi ba profeta bakoya kobebisa etonga na lokuta pe koluka ete bato balanda bango po bakoloba ete bazali koteya se na nkombo ya Nzambe. Na yango apostolo asengaki bango na mbala mingi babosana te. Molongo 32 kino 34. Nazokoba na botangi. Sikawa nakotika bino o maboko ma mokonzi. Liloba lia nguya ya ye libatela bino. Lizali na nguya ya kotonga eklezia. Likoki kozwela bino likabo lia lisanga elongo na bae banso ye asantisi. Na lukaki mosolo wolo to bilamba epai ya moto moko te. Bino moko boyebi nasali. Misala 12 molongo 32 kino 34. Polo azalaki koluka mosolo to wolo bilamba te epai ya moto moko te. Makomi etalisi biso ete azalaki kosala mosala wa ye oyo esungaki ye na baninga baye. Na yango apostolo akotika bakolo ya eklezia na nguya pe na maloba ya Nzambe. Bongo elikia na Nzambe ezali malamu kasi esengeli etambola na bomoko na botosi nde makambo Polo akundoleli bango. Molongo 35 kino 31. Nasilisi botangi ya mokapo. Nalakisaki bino na ndenge iso te biso tosengeli kosala bongo po ya kosalisa baye bakeleli. Bokanisa pe maloba mae mokonzi Yesu yemei alobaki kokaba eleki kozwa na esengo. Esilisi ye koloba afukami pe asambeli elongo na bango banso. Banso babandi kolela bayambi Polo na bolingo bonene pe bazingi ye ekopi. Bayoki motema mpasi penza Zambi alobaki na bango te bakomono elongi ya ye lisusu te. Na nsima bakei kotika ye te o masuwa. Misala 12 molongo ya 35 kino 37. Bongo ete mikolo ya Polo o Efese elekaki. Mosala wa ye o engumba ememi bolamu mingi. Bosangisi na ye na
bakolo ya eklesia ezalaki motuya po ete batongaki bondeko okati na bango. Ekeseni na bayuda balingaki kaka koboma Polo, bapagano oyo ba Efese bandimaki ete azalaki mosali na Nzambe. Touti kolanda mokapo ya 12 molongo ya 35 kino mokapo ya 20 molongo ya 35 na buku ya misala ya bantoma. Na mokapo ya 11 na molongo ya 35 kino 41 tomonoki na botangi buku ya misala batalisi biso ete banso balandaki mateya ya Polo. Kasi bato basusu bandimi boyambi ya sango elamu ya Yesu Kristo pe basusu baboyaki kondima. Ata soki Polo abundisamaki po ya bokabi sango elamu, akobi kaka na mosala wa ye pe akendeki mobembo ya misato po na kosangela sango elamu. Mokapo ya 20 na molongo ya yambo kino motoba tomonoki lolenge batalisi biso ete sima ya mobulu mwango Polo abengi bayekoli pe alendisi bango mitema, pesi bango mbote ya bokabwani pe akei o Macedonia. Kuna aumeli sanza isato. Tango alingi akwela o masuwa po ya kokende o Siria, bayuda basangani likita po ya koboma ye. Baninga bakei na ye nzela yoko Sopatros mwana wa Piro, moto wa Berea, Aristarko na Sekundo bato ba Tesaloniki, Gayo moto wa Derbi, Timoteo, Tisiko na Torofimo bato ba Azia. Bango bakei liboso pe bazili bango otro oase. Na molongo ya sambo kino 12 na eteni moye tomonoki lolenge mokolo nsima ya sabato sangani po ya kobuka mapa. Awa Polo alingi kokende mokolo mwa nsima asololi na bango. Minda mizalaki ebele esika eye basanganaki o mokili mwa ndako. Elenge mobali moko kombo te Etiko afandi o pembeni ya lininisa. Tango Polo azalaki koumisa mateya, mpongi ekangi ye makasi. Elali ye mpongi akwei ose uto mokili mwa misato. Polo akiti asungami penepene na ye, atomboli ye na maboko, alobi na bato, bobanga te azali naino na bomoi. Azongi lisusu o mokili mwa ndako, abuki mapa pe alei mango, a sololi naino mingi na bango te tongosa na sima akei. Na molongo ya 13 kino 21 na eteni moye batalisi biso ete balongwi liboso bakweli o masuwa po bakende o Asose. Kuna balingaki kokamata Polo o masuwa. Ye moto alobaki na bango bongo po alingaki kokende onzela ya mokili. Awa akuti biso o Asos, tokamati ye o masuwa pe tokei na Mitilene. Polo akanaki koseme o Efese te, po ya kolekisa tango o Azia te. Alingi kokende mbangu pote, soko ekoki azala o Yerusaleme o mokolo mwa Pentekote. Komi bango epai ya Polo, alobi na bango, boyebi boni nazalaki kofanda ote ya bino uto mokolo nakomaki o Azia mbala ya yambo. Nasalelaki mokondi se na bosawa. Nalelaki mingi pe nayokaki mpasi Nzambi bayuda bazalaki kokanela ngai. Na molongo ya 22 kino 31 na eteni moye tomonoki lolenge Elimo akangi Polo na kokende o Yerusaleme. Pe ye atalisi ete ayebi te nini ekokwela ye kuna. Nayebi bobele po yoko Elimo Santu
akoyebisaka ngai obingumba biso te, minioko mpe miniololo mizali kozela ngai kuna. Yango wana nayebisi bino lelo, soko oteya bino moto moko abungami, ezali po na ngai te. Zambi nasali manso po ya koyebisa bino mokano mobimba mwa Nzambe. Elobi Polo. Bino moko bomibatela pe botalaka etonga mobimba malamu. Elimo Santu aponi bino mokano bozala bayangeli po ya kokamba eklezia ya Nzambe. Awa nakokende nayebi te sima ya ngai nkoi ikoyingela oteya bino po ya kobebisa etonga. Ata oteya bino bato bakobima. Baye bakoloba makambo malokuta pe bakomeka kubenda bayekoli po te balanda bango. Na molongo ya tuku misato na mibale kino tuku misato na mwambe. Na eteni moye batalisi biso ete Polo aikoloba sikawa na kotika bino o maboko ma mokonzi. Liloba lia nguya ya ye libatela bino, lizala na nguya ya kotonga eklezia, likoki kozwela bino likabolia, lisango elongo na baebanso ya basantisi. Nalakisaki bino na ndenge iso te biso tosengeli kosala bongo po ya kosalisa baye bakeleli. Bokanisa pe maloba maye mokonzi Yesu yemei alobaki. Kokaba eleki kozwa na esengo. Isilisi ye koloba afukami pe asembeli elongo na bango banso. Banso babandi kolela bayambi Polo na bolingo bonene pe bazingi ye ekopi. Tala na bokuse maye touti kolanda mokolo na lelo. Tika ete Nzambe ayeba na kopambola baebanso bazwaki libaku ya kolanda biso mokolo na lelo. Boboto na nkolo kimia na Nzambe pe esengo na ye eumela umabota mabino. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misa Tope 13, okoki pe kozwa biso na nzela ya singa Tope telefone, plus tukumi bale na mine, tukumi sato na libwa, tuku libwa na misato, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.